Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà, la grande famille de BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce dans le bas, toujours. La grâce de notre Dieu nous suffit. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. Shalom, surtout focus Nabino. Les lotos zéliti héroyo. Bachele biso 12e épisode de to éviter ce qu'ils ont caprice il y a technique, je sais pas. Malgré ça, bandeko biso eza focus. Tokika ko zongela oyo parce que nganeti lelo na zongeli numéro nani épisode 11 deux fois. Na zongeli yango deux fois lelo. Alors boki peka ko zonga boki ko zongela isusu film na 11e épisode ata 10e épisode boki ka ko buni po to betango dada to matisa banani to matisa ba vie. Alors tozela 12e épisode nde toza nango penza. Toza en attente nango na niveau moko pas comme possible tozo ebate sort ya vini sort ya belle vie kozandeni. Alors lelo penza 12e épisode kozande benda bika. Alors famille Libota, on est ensemble, bah focus toujours même moral quoi. Voilà, c'est au moins ça. Je crois bandeko kota aimer partager ce que zamba la liboso s'abonner. Hésiter, s'abonner et que ça vraiment biso bien et ça va bino BBC Mpoï TV là artiste na biso comédien Papa Maswaku oh déjà hier soir biso nyo surtout ebi que non Papa Maswaku ba kataki e machette na ba kuluna parce que lorsque ngana eko ça la analyse ça que non amoni quelque part bazui papa pakaloui ba lobi que non ça pakaloui mutu atindi ba kuluna basala Papa Maswaku mabe yango moko bandeko to bongisaka musala ko sala bien. Oui, to ebi que non Papa Maswaku na pakaloui baza déjà na mésentente. Donc mésentente c'est-à-dire que non zwaka ba tiraillement moko ele kaka entre bango et c'est fait-il que non mutu na mutu ami benda na kwena ye. Je crois et ça il y a déjà 2 ans hein. 2 ans. Ce qui peut-être papa pakaloui azaki na besoin peut-être ya ko sala Papa Maswaku mabe de la sala et kaka na ba période wana je ne pense pas que non ko sala mabe lelo et ya nini. Alors tout kaka pe ko aggraver makambu pakaloui azana na ba kwena ya sala ka musala na ye ma pena Papa Maswaku. Alors connaissez un peu d'arrêter na babilo ko mususu to ya ko sa ba analyse matière mais to e ba ko façon ko salela yango. Parce que et ça li propreté par aloue avec qui monter ma passe il faut ceux qui toka que non pas ma so kwa kufi to ngai to lo ba que non pas kalowinda bomié non il faut quoi arrêter vraiment franchement il faut quoi arrêter il faut vraiment quoi arrêter communauté congolaise bandeko to sala musala bien et ça vraiment bien. Alors c'était au moins ça nangai juste quand na relater histoire ya koloba que non pas kaloui a tinda ki bakuluna te ye moko paka nani Papa Maswaku abimi a relaté histoire ndenge ezalaki a lobi vraiment que non kaka ndenge ba utaka na ba misala na bango na ba tournage na bango et c'est fait-il que non moi chweke somba ta soki nini o memana ndako moi chweke somba soki kisi ya mwana et tout et c'est fait-il que non place wana bakuluna bazalaki ebele et d'un coup aiko sutuka kaka déjà na nzoto na ye mutu et tout na okina somo ndinga zo expliquer. Alors toku misaka nzambe ya koloba que non Papa Maswaku il est vivant parce que une façon à relater histoire c'était déjà la mort ya koloba que non bakuluna bazo sala ye mabe batu na ngambu bazo mona ndenge kuluna zo boma
courage oyo azwaki aye kobima wana badi kokima donc ezaka pasi. Alors tozolanda tozoyoka ke bakuluna policier azobanga kuluna tozoyeba te mboka na biso ezokende wapi. Il faut tout interpeller. Il faut vraiment qu'on interpeller bakonzi ya koloba non pas ça les loko moko pona bakuluna. Na ebite bakuluna o toyoka ka fois passé a toyoka soit disant que non bazokanga bakuluna nyonso bazoki na ba formation. Ba mema bango soki wapi yango bazongi o to ndenge nini eza misusu batikala babotami tozo ebate. Yango mboka na biso nzambe langa ezalaka pe boye te na makambo bakuluna o nzambe. Pourquoi pas kasi soki ya nani l'été lobake non policier soki akutani na kuluna parce que bango batambolaka na ba machette na ba mbeli donc batambolaka na ba arme tokyo loba bongo ba autoriser ba policier ba bandi soki bakutani na ba kaya boye ba beti bango masasi. Bon, je sais pas parce que boye vraiment mutolinga akufa. Papa Maswako alobi très bien que Moukou eza touché ba kote seki yango na radio Moukou eza touché et Seigneur sunganga ko na sepelana papa Maswako mingi nata nantini ata moi quelque chose Seigneur yo babona BBC bo sunga papa Maswako e bo sunga ta papa Maswako pour la première fois na sengi bo sungilanga papa Maswako ko radio bimisi Moukou na eza déjà touché, il fallait bacha libende basengi bambongo yango na air moko ata Afrique d'ici na biso eza bien bande Afrique d'ici ozwa pe ka soin ozwa vraiment soin ka wana na butu nyonso ngeba opérer papa ba chepe na libende tout ba kotise na radio makambu nyonso. Mboka na biso eza na problème hein, eza vraiment na problème na médecine, eza na problème na franchement. Alors bref bandeko, c'était juste pour na koloba ke non totika ko relater histoire na ndenge ya koloba papa pakalowi mutu atinda ki bato basala papa Maswako mabe non pas jusque là. Eza accident et comme eli papa Maswako tondima accident wana et tokumisaka nzambe ya koloba ke non il est en vie. C'est ça l'essentiel parce que azana famille, azana libota, azana mwasi, azana bana. Donc c'était un père de la famille quoi. Na minicho ba vandisi na se. Donc na émission ngo asali na douleur na yoki douleur wana Nathalie nzambe. Babone à maman BBC, c'est bolinga maman BBC. Na sengeli ata papa Maswako ko, bosunga ta papa Maswako ba $10, $10, €10, tout fait nombre. To sunga papa Maswako. To sunga vraiment papa Maswako et ça bien. Yé azana carte ya soins médicaux te oyo nani maman Denise apesa ba artiste hein. Ba artiste mususu bazwa te. Papa Maswako azape y compris azwa carte wana ya soins médicaux te ceux qui azalaka nango linga osala bien peut-être linga oza déjà kaka kuna déjà interné basali ba makambu nyonso yango wana ezosala pe ka propre te papa Maswako baza papa moko baza bon papa Maswako ngana yamba ekutu na Afrique du Sud pour na lobaka vérité atata on a besoin de bino ba abonné nanga bosunga papa Maswako na yamba papa Maswako na ndako nanga awa en Afrique du Sud na yamba vraiment papa Maswako façon jouaka au monde on dirait papa mo mukolo mais c'était un jeune garçon très courageux aza toujours naissant aye na ndako nanga mbala liboso anima biso na tika na bi wow anima donc mbala liboso kaka nakati ndako nanga pa Maswako oyo. Donc il était vraiment azaki na ebité na kyoloba donc communication moko ezaki ngana ye bien ata kutu na générique na moko asalela BBC Mpoyi TV je crois na okyo chango asalelanga générique moko pour na chaîne ngai alors
Nzamba Sunga, peut-être avec l'épée, tout bunda bunda, ata muketo tinda parce que tout fait nombre, tout fait vraiment nombre parce que Aza a besoin à lisungi, Aza vraiment a besoin à lisungi parce que carte, na ebi keno batumsu ba koya na ba commentaire awa, maman Denise kuna yazwa carte te, yazwa carte te, yazwa carte te. Alors il faut toujours ka ko sunga e. Ce que tu as dit, les comédiens, il faut pas avoir de carte, il ne faut pas avoir de carte. Et il boni. Bref, c'était au moins ça. Je n'ai juste pour nous dire non, par ma soaku, et ça qui accident, quand on a accident comme la moutounion so, alors on a accident comme la qui est, botika papa kaloui kimia, botika vraiment pas kaloui kimia. Par contre, ce que vous avez dans mon thème, moi 10, moi 20, moi 5, bosangi sika kabutine pa maswa ko aza papa moko ya koloba ke non ba rôle o ya jouaka bazé belete, c'est-à-dire que non aza mutu moko il faut ka kosungaye, il faut vraiment kosungaye ba vandisi na 45 jours ba tie plâtre 45 jours ndi ba kofungola ngo lisusu na 45 jours wana bango musala basala ka batournaka chaque jour. Siko kolie sabana moi si ndenge ni ole sabana ndenge ni ofuta ndako ndenge nini na accident ya azui parce que liboko linga ko kende. Liboko linga ko kende franchement. Bref, na komi na suka analyse nanga bandeko, bo aimer bo partager. Naika pona kolungula bali wana ya koloba keno botika papa pakaloui kimia papa masoko les accident comme la qui est et voilà to qui peut condamner nzambe te to qui peut koloba pourquoi te c'est ça et c'est commis to komisaka nzambe parce que la personne est vivant. Voilà to kutani prochainement bandeko, bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.